Bonjour, bonsoir, ta chère internet et un peu de production Grâce TV. Donc, Grâce TV, Ande Makam. Est-ce que vous avez information? Frère Gaga, en tout cas, le Peneza, le Lobasque. Bana tout ya mon naté. Ba Congolais, Baza Libana ya Mboka. Ba Congolais, Baza précisément en RDC. En tout cas, Bisso, tu te peux la bonne chance. La Léopard na Bisso. Tu te peux la bonne chance. Qualification. Donc, 48 ans après, Nebozomo Nangaboy, depuis Tokena Mondial, Tina Leloni na Kolibouye, na Bisso Souté. Alors, le long c'est qu'on peut de production Grâce TV et qui bon on a dit qu'il y a Tchangou précisément à Thérèse Sainte-Thérèse et si qu'on wapi batba non on a rapena parce que le journée à Massano, le journée mo pena Kitoko. Il y a d'autres Congolais bazo bakena ba otambola makaba mungu na poche, débité ceux qui pona nini. Il y a aussi d'autres Congolais bazo bakena bazana besoin de bamona nani bamona ba joueur ba betizaki na match aller bamona bango sur le terrain. Alors, to sur la psycho c'est la statistique il y a peuple à part un entraîneur, peuple pas compter ce pays, il demande pour PCP Makambo. Tu gagnes paix. Donc en tout cas, on se colle l'autre qui tient en intérêt, s'intéresse tout sur la population congolaise kaka ndengezala. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup à très cher internet un peu de plus Grâce TV. Donc tu as pena moko ba imboka mwana mboka pena kaka ndengezala. Bonjour tonton. Bonjour mon frère. Comment on est? Comment on a Mitterrand. OK, merci beaucoup. Le match retour. Match moko pena tozo luka qualification na mboka na biso pour que toke ne mondial. Alors tozo betana pays mo zape makasi. Ba bazaba na basite bazaba na mibai lokola biso kaka ndengezala. Eta ke mona mboka match lezo mona bon match alelo bango pe ba cité ba mibali le roi biso nataki nga momo na mboka donc nakozaka na souci j'espère que lelo bena toluka victoire donc ndenge mo donc ya poso nyoso to poso to salika mo erreur mo to perdre nyoso donc makantina biso ndende a to rataki bango do kuna okito mata do toluka victoire mo boy oyo sala biso bien même ba konza mboka na biso nyoso eza bien donc biso nyoso ba konza mboka na mincho awa ba konza mboka nyoso fo bazandi sko ini ba tia morale ba toujours calme ba tia ba masa na biso ba joko calme pour peut-être équipe nyoso eza toujours OK, merci beaucoup. Tant que moi Mboka, au talaki match aller ba défense nini oyo mona ki na match aller. Bon, na match aller qui peut bêter nango bien mais des faux motos allons na milieu du terrain biso pesa pe na esimbeti par rapport ya ba pion biso to ndoro luka na milieu esimbeti. Do entraîner ndazala pe na vision pas comme tel pe na ko timbela peut-être milieu du terrain. Pour ça zala pe na ki na vision moi par rapport que ndenge équipe betara akoko tsaba attaquer mo te permettre attaquer biso milieu du terrain tout et simbati. Donc à moment les allègres que équipe est menée parce que 75 m'a immédiatement moi à côté pour casser. Il est numéro 3 bimi azo attaquant à côté pour attaquer qui ça attaquer à moment de l'équipe est gagnée. Et à moment là déjà une équipe est gagnée faut luka ba casser à place 5 casser mo na animateur moko surtout un animateur té ou à passer na casser mo na micho au casser pe na ba action sur merci beaucoup et tant que moi na mboka aussi classement na yo cause la net ndengeni classement à part na o entraîneur a pesi classement na cause ndengeni nani omoni ba banisa nani omoni abandate bon na ngai attaque ngai na ebité popo mutu na mutana classement na ye mutana classement na ye o pesa na ngapi na normalement ils en ont que 4 5 tisera azalana na mbemba na D3 batima swaku na koto mukoko na miliana bona ebité bakocha na Gaël na kakayembe na kebano barobeta bongo likolo batie meshak batie wisa na pointe na batie bakambo batie bana bongo o mpere na moni non ya wana ko pesa pe score match alelo bo score match alelo tokolo ba score rebelete pour bango pe banzela était biso venir mais score alelo biso tolu ka ni fisata D comme ce que tu es attaqué kuna tolu ka 2-0 pour ça pela to biso na to za kimia po babo mabiso moral o ya mabeto wana niveau Congo to kuna tolu ka 2-0 pour équipe ça comme calme. OK, merci beaucoup mon mboka donc to solo kaka donc kana ba peuple congolais et en tout cas tous vraiment a besoin équipe na biso donc nation na biso donc to ki ne pena mondial parce que ça fait beaucoup de temps donc zu pena matamulai to beta sur mondial té alors c'est 30 ba joueurs na biso ba évoluer na Europe et puis ba libana mboka quelque part en Afrique alors il faut ba comme pena ba mondialiste et vous allez bon fierté na biso ba congolais en tout cas bana mboka pena to za la mitema likundute to fongola pena mitema kaka ndenge za na obeta société pas ya kulutu na ngaya idi ngwe en tout cas ba biloko oyo zolo baloba oyo sala pena kitoko te sala pena mabe makasi o memisa famille na yo ngamu ba komono pena nzela peuple congolais za misika ko sidika pe revendiquer na ndenge mabe ba betio pe on se reprend alors faut que loba pena likam oyo za pena na nzela parce que biso nyos to za bana ya mboka donc to za bana ya mboka kaka
kaka ndenge ezalaka ebele bazo bapesi susu kena lokola président biso Fachi akosala mandat ya mandat na deuxième mandat asala 2 ans disons lobe to gagner 2-0 donc kaka ndenge ezalaka toujours solo kaka na population na population na peuple kaka ndenge ezalaka ndeko na ngape muso awa mbote tita image match leo zo mona onde na ebike bato bayebi mingi na image mais makambo match eza makambo mboka esengi na loba so na lobi te fo ngape na match liboso vraiment match aller wana na talaki yango omoni joueur ndeti Bolasi joueur moko pona nga il faut pas remercier pena Bolasi merci kobeta son équipe nationale te kende sa makamna yo oh ya solo oui mutuneti Bolasi bokoti Bolasi na kata terrain pour ça ni Bolasi bakoti na kata terrain azobebisa babale ba passe neso pesa zo komate ba centre yo sala tout ba joueur na nzoto bazomona bega Bolasi sa makambo do simate ba tiki na kata terrain beta et donc match liboso pena so to polaka ngo zepa bakoti ki Bolasi wana na kata terrain parce que joueur ba bimisa ki na chakibi omona kendo sa makamna kata terrain tant bo bimisi meilleur joueur bokota meilleur joueur bokota Bolasi atabino te ba Bolasi mutaki na yombo Bolasi yaki na yombo Bolasi azana yombo ya bandaka la parce que match to longwaka tour liboso Bolasi mutabeta penalty likolo to monaka yango Bolasi longola ka biso ba bazusu Bolasi na yombo ba côté na kata terrain pour ça la biso makamba mabe donc to lingi na biso ba vantir te Bolasi to lingi na biso te pardon limbisa biso bana Congo Bolasi yaniki limbisa biso pardon to sengyo pardon match ko beta noté ata ba cho beta lobake obela ata ba cho beta lobake obela ko beta na otepo to boyi to finga yo to boyi to lobelo mabe pamba to lingi to beta match po ba marocain to gagner na biso bango pa na bango wana yebani déjà to beta match to gagner bango pa na bango yebani déjà ba longwa biso to kende coupe du monde mais à condition que Bolasi babet ça a été ce que peut jouer monsieur bien zali ba ko vani sana ba kambo va nena nous parce que à côté ta na deuxième mi-temps ta musu so robeta pe bien donc ça bongo to lingi to gagner to lingi to perdre te ponga ku tu match lelo na kotala ngote na ba notamment na ndena zo kango yo kana nzela so na ki wo na otala te na boyi na kufa attention pamba na kotala te na oyo kango ya oyoka na oyo kango ya oyoka so na yoki wo na ke na tali so ki biso te na kotala pe lisusu te na oyoka pete ba yebisanga pete so ki biso na sepeli mais nazanga kondima ke lelo to gagner ba o ba yebi ke ba yela biso yombo na stade tango na lo ba yebi boya na bino kotala match te so za ba mbongo no ya kozwa avion ke ndotala match ko kende te vana ndako na yo tala match na TV le papa lingane ba supporter makasi boyete to ya olunga pamba. OK, merci beaucoup wala bona ki bongo ndeko tita solo bakaka ndeko msupa za mwana mboka lelo za pena masango kaka ya ndembo kaka ndenge zalaka bonjour papa. Bonjour papa. Merci beaucoup. Match lelo zo mona ondene taki congolais. Bon, tant que congolais pronostic na match là bien. Match ça bien. Tu dis que dans football les en réalité bien surtout tu dis que consommant mais ça fait beaucoup plus ça qui se passe. Tu as une pause à tous 3 points parce que tu gagnes bon après ce qu'on a tout que tu es en formalité mais l'on propose des dispose donc les hommes en ensemble qui ça bon mais tu dis que tu es ça pour un match tout ça qui nul premièrement il faut tu coaching est qui m'a bé alors malgré bien mingi va être en milieu du terrain joueur à milieu du terrain on se va dominer milieu du terrain nous comme on que alors biso na première mi-temps j'espère que non tant au banda qui match na ba 10 minutes ou bien 5 minutes RDC na milieu du terrain et ça qui est renouvelable milieu za pena mabe on a la raison oui bon na minute oyo tant on a moment oyo de qui senga que ba coach ça ba dribbler parce que na ba na biso to like na ba mo za qui riche pour ça to soit qui to jouer un joueur comme un Poukou c'est un technicien to joueur abeta en France au pro nani joueur na biso oyo bongo ndaza azalaki azali dribbler alors bakebano bazalaki maswaku bagaita kakuda situye azalaki wana za c'est un dribbler alors Herrero coach na biso asalaki il fallait que abimisa na milieu du terrain wana pour créer espace pour entre les deux neufs de joueurs qui ont entre Mbokani na Bakambu bazaki déjà barinard de surface alors il fallait que Aluka entre Bizimoko a changé milieu du terrain Aluka ba Diblo ba koko za la ba porter même espace pour ba pesa bango ba servir ba neuf wana so totali na match wana totali entre les deux neuf wana ba beta ita match te bazaki même pas na match alors Herrero coach na biso Salaki parce que Herrero est humain Herrero coach Salaki à côté Bolas
et puis tous on a 2 9 au baza makasi il y a ju à côté ici 9 au nani Bel Malango a koki koyate jusqu'à na 4 minutes de terrain pour porter balle na ligne non il est face là-bas servir donc erreur au salama que il y a un moment on va chaki bisobi équipe ezalaki déjà ko kufa alors bon toute l'unité erreur wana et continuer jusqu'à place to ebi que chef de l'état kota une adversaire total qui ont bisotou à mobiliser l'équipe en tout cas moral à joueur les au point mobilisation même il y a bisopi la population tout ça derrière Nabino to ebi que tout ça n'a plus de chance il y a aucune coupe du monde dans Qatar alors on souhaitait que banama ici ka baza na ebi que ba Hollande biso na information na bilili banama biso to asima na bino to ebi que rien n'est possible bango lora ba yi batena biso en échec pourquoi pas biso pe toke kuna to bandi bango pe bi et puis to gagner bango pe 1-0 par exemple Mabali ezalaka nango RDC eza peya bale tona ba bon joueur et puis solidarité toza nango toyebi ke maramunion soto eza en marche chef de l'état za derrière Nabino bo mouye pena maillon bo ça lokola fin du monde alors toyebi ke tout na to gagner bachaka mecha ka banda match va changer moi milieu du terrain on a battu beaucoup plus bas technicien au moins milieu à Maroc ils ont 5 kaka défense à Maroc na milieu à Maroc ils ont 5 que biso to tchapi bas technicien puisque bango to bando ça la recul biso to profiter pour to tchababi pour méchant kaza trop vitesse alors et là on a 5 kaka on a souhaité biso que tout match est là 1-0 donc tu gagnes 1-0 premier mi-temps to OK 0-0 mais match est à deuxième mi-temps de to tchabango bi so bango ba tcha il y a même la prolongation de gagner bon donc match est à 1-0. OK, merci beaucoup to so la kana ba imbo kapena ba peuple congolais kaka ndenge za la vraiment en tout cas lelo biso tous a déterminé tous a sima le pas donc allez-y le part donc tous a besoin de qualification donc ndeboza libanda bongo bo la biso pena qualification et vous allez pena kitoko makasi ya ils appellent kitoko makasi to boy batu ba lelawa donc peuple congolais na minute bazo tamona makayabu na ba pembe la poche. Bah, le tension au Sarana Koutouté. Donc, tension au Sarana Koutouté, mais tu penses que bonne chance dans l'équipe nationale. En tout cas, il y a malin, on peut résister bien et que ça n'a pas retour. Merci beaucoup. Voilà, quand il y a le bac tout le temps, voilà, bon, tout le temps, voilà, tout ça précisément d'ici à Tchang, donc d'ici à Tchang, on a commis un gil et c'est quand puis Thérèse Belé, on a tellement les émissions, il y a Massano, il y a un tout ça, on peut pour faire tout ça, la bino, on a terre caca, dengue à la banane, moka boki, on est basé au Japon, en match à l'élo, et dengue à la. Bonjour frère. Bonjour. Comment on est? Eric. Garçon Eric, match aller nous on a donc ça non statistique il y a yomoko match aller ndenge le kaki parce que match retour aller nous on a ndenge bon match ils en normal donc et Sénégal coach a changé de tactique de jeu na pour motiver les joueurs pour match aller tomber dans biso bien mais motivation pénale pour gagner match pour toi là na monter to banda beta pour te défendre style de jeu zate ballon ezo ya ka ba dégager ballon ezo et ya ka ba dégager yango na ma occasion qui occasion na chibiso et puis peut défense en ligne na ba beta qui ba ko ka ki monter yango na ba chibiso merci beaucoup taki mona mboka to ba non na défense mo ba défenseur ni ba ko ba na match alelo ka o banda ki ana yeko banda pe po na mona pena ba faute grave te et donc ils ont des maîtrise ballon na c'est tobé ça va Maroc ballon c'est beaucoup na bata comme ndeni bataka bakamba boma fort bakamba boma biso bakamba boma biso bon selon il fallait qu'il neti jouer na esikana nyo Théo Bongonda il fallait banda match na 10 bache ba edo na 8 Chancel même ba beti 6 si ça a zone place à Chancel bimba na donc pas to beta pe bien to beta tout bien pour les gabon. OK etake mona mboka tala pena caméra score à match lelo zo mona onengi to gagner combien bon match lelo selon un pronostic statistique dans ça bon match normal boito ça 1-1 na prolongation to l'équipe bango boito ti bango D1 selon le match de D1 ouais. OK merci beaucoup toujours tambola kaka to tambola parce que toza awala njili donc njili pena bango balingaka ba bale ndenge zala bonjour frère bonjour match lelo zo mona ondeni le part na Maroc bon match lelo na pena ba idée mingi te pour no ebika match ngo bato match to ça idée mingi to gagner na biso te donc ba match obiso to yaka pour que to gagner so to ça la besoin de qualification to zo rangote pour na ba joueur na ebité soki balia monga makasi bataka idée bazi monga po ba kei tone po ndeti match le kajana
match na Martin na biso moko malgré bataki ndoke belé mais simbi nango te ba gagner bete bataki ndoke belé penalty raté po ndeti ba kambwana ba kambu ba raté ba se belé na mboka nyana le match à l'élo tu gagner comme match à l'élo kasi bon match à l'élo akwa Congo na biso to pesa ngo chance match à l'élo pour na ngai tu as une chance à début donc tu gagner 2-0 to der 2-0. Ok, merci beaucoup. Voilà, pronostic de Kauti Kopé, c'est que moi, Namboka, Congolais aussi, donc voilà, de côté de tout Tambola, donc voilà, bien, on a très cher internet un peu de police Grasse TV, et tout ça vraiment à l'intérêt pour que tu mettes ma solo. Mais ça, les ma solo, il y a musique, ma solo à Lissano. Alors, Lissano, vraiment, les alaka, net, il y a le lot, tout ça, on a besoin de qualification à Mboka, on a besoin de Congo. Tout ça, on a besoin de qualification à Mboka, on a Congo. Alors, ce qui est mondial, et que ça, la peine, c'est la fierté d'abord. Il y a biso mono au peuple congolais et vous avez fierté. Il y a Afrique parce qu'en Afrique il y a 5 nations. Donc 5 nations qui représentent l'Afrique na Qatar kuna et vous avez pena et ce makasi ndenge zala. Alors il y a pena ba congolais les lo baza pena déterminé baza soutenir Léopard na bango à 100% ndenge zala biki le lo pena match za kitoko na biki ba papa Petro Kangila kota zali wana déjà donc il y a une chance na ikaka ndenge zala ba Anabel Kangila Grace Kangila Mama Tete Ngolu donc Mama Tete Ngolu na biki bola déjà donc mayo pena Léopard et ça la peine qui toko makasi donc déjà ngana tita donc tozo tambola tozo beta jama selon kaka ndenge zala. Merci beaucoup. Voilà quand est le tozo tambola pena tozo tambola pour na cause ba pronostic match donc ba statistique match peuple congolais bazo pesa na bango ba idée na bango kaka ndenge zala parce que tozo pena na besoin de qualification na mokolo lelo pour que toke ne Qatar toke beta bongo toke ne monde toke na ngo kala ya batongo vraiment et alors tozo pena besoin siko dans cette fois-ci toke na tozo pena quand tu fais ndenge zala kaka. Bonjour. Ah, bonjour. Comment on a? La combo Ziko tout le monde. Merci beaucoup papa Ziko. Match à l'élo zomo na ronde. Bon match à l'élo on a espérer que tu vas gagner à 3-0 pour Congo Zambo na biso to linga ngo makasi. Mais ba ke tozo beta pe libanda. Malgré to beta libanda mais tu vas espérer à 3-0 et tu vas gagner. Donc avec Nzambe Simba tu vas gagner pour to linga drapeau na makasi. To lela bena drapeau na fort. Donc tu vas espérer tu gagner 3-0. OK. Merci beaucoup. Au tala ki match aller ba jeune mona penda ba zaki ba za penda o to ko coller sur na match aller lo. Ba o yo monique ba ko beta te na match aller lo. Bon, ba joueur mingi ngana mona yana presque na mona mo ba joueur asika na zoyi matin ya ko capter na ba kombo na bango vuma te. Mais na mona ba bete na bango bien mais tozali na ba chance habiter pour to rater mo ba bien belé mais chance abindo ndire za gité pour ba bete na bango bien. Mais ba kombo na ba joueur mo belé na yebi habiter mais ba bete na bango bien. OK. Merci beaucoup. Donc to tambola na to tambola pour que to so na population congolaise ndenge za la. Merci. Voilà, très cher internaute, un peu de pour ce Grasse TV pour aller tout ce qui n'a biso vraiment kaka ndenge za en tout cas nzama batela la biso kaka mbala sima to ko beta suma solo la bino kaka ndenge za bogi ndenge peuple congolais auti pour loba ndenge ba auti pour loba pena pour na qualification la biso na mondial en tout cas peuple congolais tous a vraiment déterminé tous a la besoin de que le mondial kaka ndenge za la carte moi on peut se pena bambote belé pas ya mon boss les patrons de tous les patrons donc il y a bon idée la bien kaka 8000 fois patron donc papa nanga Petro Kangila ya Mama Tete Ngolu sans oublier aussi Anabel Kangila Grace Kangila Jérémy Kangila Jemima Kangila dans les labino à trop car nengezala et je remercie aussi mon équipe technique na sima caméra za bon on a Ndeko Tita l'artiste très talentueux kaka nengezala et puis na pesi sou bambote belé pas ya bato balana vraiment émission la voix des stars vraiment ils ont présenté par moi votre humble serviteur c'est Dawata King 24 donc spiritus na mapana mino kaka ndenge na lubara les ay bon makama solo ya Nembo kaka la masolo ya Nembo nengezala donc tout à l'heure là tozobeta bongo na l'équipe na bisna na Maroc tozobeta bongo na Maroc tozonongo na bongo na Maroc kaka ndenge zala kuna pena na Casablanca ada ba joueur na biso baza vraiment déterminé donc allez le par aller sur les gars donc tozo pena qualification sur la mondiale et si biso bango pena belé donc tokenda so mondial te alors na rosenga pena donc na ba joueur na biso ba jogo na biso baza kuna donc bobeta pena makasi kaka ndenge za parce que peuple congolais bazo banga pena makasi peuple congolais bazo tamona makaya buna na ba poche na bango bazo
banga bazo ba ke Maroc rola les biso mais na yebi ke donc te biso te biso ki non RDC loka makasi donc to pola na passe surtout libanda wana et le part na biso donc to gagner na biso kaka na sûr ki non qualification donc cette fois-ci donc qualification vraiment to beta bongo na Qatar 2023 Coupe du monde donc toujours kende na sûr na ba bolas na sûr na ba Meshak Elia na sûr na ba Théo bongo na pourquoi pas Yohan Wissa donc voilà donc un grand merci aussi na gouvernement congolais na ndenge ba délégué ba tupena kuna na Maroc précisément na Casablanca pour nous soutenir kaka notre nation en tout cas et que ça la peine kitoko makasi. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine, bye.